Je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Bandeko Ayaya. Maboko Yanzambe. Kaka ndenge topesaka bambote pe tolobaka mikolo nyonso nalobate pona nini nayebi ke maître Yendi Moso za kuna ozela me makambo yango te yango yo bana maluku toza te bana kikole tout toza ensemble ebongo makanza mikonga bibwa libulu ya zelo ebongo nganda sese bana ya ndaku pembe bongo nsele tolobi ke komino mbaya nsele ya bino yango wana pe bana kingasani changwa ngoso modo kwa ya bino yango wana bandeko lisusu na bwaki bana funa kote boza pe yango wana bana moamba tu na pesi bino bambota tro ebongo bana nini etikali bana nini funa mwamba changu nani lukunga bana lukunge bino bakote wana ya bino yango yo pe lisusu ndenge tolobaka ke bon lelo toyekoloba nini nayebite mingi bomona mikolo oyo na boyi nanu bainvitation so bapesa nga nazolinga vraiment koyamba yango te pamba te tozosola na masolo ebele mingi bakati mingi bakomba mingi bongo lisolo yango ezalaka ndenge nini nazo rappelé que le mikolo ba combat eza ebele mais eza ba combat individuel. Pourquoi ba combat eza individuel eza parce que fédération so komita kana ba combat vraiment mingi te mais ba combat eza ebele makasi. Lelo combat eza bongo na entrée ya peto ya nini ya Kapela. Action,
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka mingi ya koloba ezate na éviter bon bon comprendre tout ça qui na moi problème moko technique tout ça bino combat mais d'été papi fala na makasi na tellement qu'il y a un bon technicien arrangé yango kobenga na mtela mo numéro na suki na 133 ozobenga mais yoka no listo lango eza ndenge ni pono benga na bike okobenga na yo zala calme okobenga na yo okotaki déjà na biso ligne mais zala calme muke vraiment mingi na makasi ya d'été papi fala pani wane stili pe tozongi na bino elongo surtout sur la kitoko makasi nazo rappeler ko loba boye tozo salisa ringi masola ringi na éviter congolais ka congolais ya mabe na essayer que ezana ngoma be la problème ya ringi to salisa ringi na bino na ki filmer partout ngana sali déjà mbongo stili na essayer bon
bobenga biso botata ma combien banda batu biso bataki mbongo ti lelo batu biso batata mbongo te. Est-ce que tu as besoin de 4 congolais matati tu as besoin de mona ba combat ya sointe ba combat zo bunda banangwe belé na zo rappelle bino que lelo si bolit na éléphant bazo bunda lelo ba oyo ba ki programme depuis dimanche pe ba fan ya nous voulons savoir o ba landaka a cancel chaque fois émission sur les kaka ba yebi programme to ba ki benga ba ko bunda lelo kombe ki lobby samedi na lelo na Kasangulu babundi kuna pona kuna ko terrain net et bunda mi bongo Kinshasa Congo central na Kasai équipe ya combat vedette na biso za kibo ezabongo Sibolit na éléphant babundi lelo de kombe za lelo ne biso toza na émission awa kuna kombe zo bunda ma déjà na 15h kombe zo bunda ma kuna pe na zo rappeler que combat mususu ezo bunda ma déjà awa na nini na côté ya Bayaka combat moko eza ba pesenga ba précision fixe ba binga brisque donc moyena pia ba précision nango ezate combat pe mususu lisusu lelo eza na Petro Congo na arrêt Payot je crois bien ce que na bosanité combat mususu eza wana pe lisusu combat mususu eza côté ya super bon ba binga ngate ba pinga précision te moyena pe ça va détail vraiment bien ezate mingi ya koloba ezate mais ba combat eza tellement ébélé bobo ça te que à cancel télévision na émission biso ya nous voulons savoir peut tout organiser ba combat ya kanda mais biso ba combat populaire te pour vous ba combat mo eza trop payant et puis to sala yango pona mbongo wana et soutenir 4 congolais et kende vraiment liboso mais to ba ki fa ba combat biso to banda ko organiser ngo el fona nous ringi na biso esila to tsana ba ringi ya ba kikokolote pona boba ki o combat ngo salité te na lingi mutalo ba combat salité te ko ba combat mo za la propre numéro na esuki na 153 na moni yango mwena yamba ezati pour la connexion na ba fungolité wana ndeza communiquer nanga soko lingi otinda quelque chose pour na contribution ya to sala ring obengi na numéro na biso oyo toko to peso obi benga te oteka ka mbongo na numéro oyo toko zango okomina kombo na yo toko tanga kombo na aso to tangi yo te seki to za mitama bi makasi meto tanga yango totanga ba kombo ba to ba pesa ba mbongo pe to ko bande suku tanga ba emetu kudi o ba pe ba mbongo to ko bande ko tanga ba Charles Leke o ba pesa ba mbongo to ko tanga ba tebele mais na ebisi bino na ba to ba ko pesa ba pesa ba mbongo wana ba o ba laki ke ba ko pesa e ratakate pa na bango eza perle perle mbetiola Anita perle mbetiola mwana ngili ngoto mondele mwasa pembe ya baki akuzanga te akopesa $100 na ya mobimba wana de na tangi na monta po ya lobaki déjà na bi ya ko sakati akopesa solo bongo Delka Tambwe docteur abaki akopesa apesa te pona nini ndelinga lisusu na baki keno bubul mukunu kilanda muke chef coutumier village Lutende la baki akopesa mais mutonga na opretendre akopesa ya akatakate na ngotanga pe montango awa jour akopesa izabongo ya afredingo male coutumier akopesa mbongo na e bongo vient na ngekitola apesa te pona nini akopesa ngekitola akopesa pesa te pona bato wana dana biki wani za ya sir e ratakate ba kopesa yo pesa ko lingi opesa numéro ya ngwana obengi so po mo obenga to kopesa kaka pesa ti sala biso bien makasi ba senga biso ringi ya sika $4,500 pe ya kosalisa to mona ki pesa ki $2,800 mais à cancel télévision na champion local tout c'est d'abord partir mo to somi da blo to futi pe muta sala da ringi wana mais to caler quelque part tout ça a besoin ya mbongo na sala biso bien makasi ya ko bali sous zate mais na pesi ba place ba combat ezali na yesa bino nini na yamba yo ongyo bali kama malamu na yambolo bali kama malamu to na yambote to ongyo zaka keno telanga combat wana yebisanga champion local na obengo bo pia mbongo nazo rappelé bino que dimanche passé combat ya makasi salamaki champion de Moamba Fétiche ba organiser ki combat moko ya munene na club na bango esalaki vraiment bitumba ya solo bongo grand maître 5 étoiles o azalaki bongo oyende na minute akokuti ceinture ya champion de Moamba Fétiche pour la champion de Moamba technique champion de Moamba Fétiche champion de Kinshasa Fétiche champion de Kinshasa technique tokabola des styles wana mais champion de Moamba Fétiche ba organiser ki combat monene na club na bango na kati ya wenze ya nini wenze ya Livulu combat wana na moni ki champion de Moamba bakamba saki nga somo
et bongo Yandi Mosi oyo azalaki bongo azalokola président ya club wana abetaki mutu à la seconde mais tozotala nous combat moko ya champion de Moamba tomona ndenge apapola ki akopapola liboso na ta combat la kasina yamba yo oyo bisama kama malamu esala pe biso bien makasi. Allô Abia Njambi Ekoloi Izanga ya bodo bon ucheso aïe 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 ya bodo natela bino pa ekati mais pour na se pelisa ya bodo nazotela voilà ya Mbappé oyo bodo ta komba ya 5 étoiles champion de Moamba fétiche pour ndenge atatola ki kache o babenga kabongo mystique soki les mystères des rings soki les mystères des rings. Allô allô bonjour papa maman na ngobenga komona nani Sabo. Oh, Sabo, papa, hein? Papa Sabo, obengi wapi komona nani? Sabo. Obengi wapi? Sabo. Kabo obengi wapi? Obengi na matete. Bana matete lo sako na bino. Naposa otanga komba ya. Aïe, naposa otanga komba ya akei, aïe. Dete papi fala. Est-ce que otanga ngai komba ya 5 étoiles tout le monde ndenge abetaki moto neti akufa tata mobimba na ebité ceux qui ils après au la bisongo à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka na bambongo na ofana nango kitoko na yo fana nango okoboto na bango te kata mobimba ye aluba kata kokoma ndoki na bash. Ok, la gauche de l'arbitre, nous avons la gauche de l'arbitre, nous avons le champion des champions, le général 5 étoiles, champion de toutes catégories de Moamba. Applaudissez tout pour faire. Ok, merci Maître Pichou, dans la bisse, toujours Maître Chama. Le combat est programmé, table officielle. Le combat est programmé de 15 minutes sans réponse style 20 minutes sans réponse style congolais. Alors ça on a mergué au style congolais. Donc j'étais Kisi Nyoso. Ok. Ok, merci. Kanyama service toujours. Général Kaikai, Bala Baleri. Bataille, très bien. Voilà, Niate, très bien. Kachi Yango Openda. Albitre, ceux qui m'ont donné ta moututika. Ceux qui m'ont donné ta moututika. Bien moi, moi, je m'ai bandaka. Très bien, Albitre. Bien joué. Et elle va péter. Yo, tu vas y aller. Général Kaikai. Aziz, ben voilà. Beta Penda. Beta Penda, Kachi Yango, Niata et le Kinabash. Voilà. Très bien. Voilà, Nene Salama, voilà, top là, bien joué. Voilà, Simon de Kinabash. Continuez les tenter. Il est. Ok. Et voilà. Et là. Oh, il est. Voilà. Les gardes du corps, Maître Anaconda, sans oublier Maître Anaconda. Donc le badge professionnel. Ok. L'été toujours classement. Kobe contre Bouchon. Entre-temps, Rambo 5-6 contre Champion Yandimos contre direction technique toujours. Il est par le général champion. Deuxième coup de sifflet. Troisième coup de sifflet. Quatrième coup de sifflet. Contact.
Sans oublier le président pour 5-6. Le grand champion des champions. Indi, c'est le talent. Comment venir Indi? 2, 3, 4, 5. Indi. Angelinga mwana. Bokoitsa bisa libitate babu nazabi tumanabino. Utumanabino eza libitate. 2, 3, 4, 5. Indi. Sans oublier notre Charles Commandete. Le Guinabash. Dégagement pour les Gankachara. Les chapeaux. Un coup pour les Nekachara. 2 coups pour les Nekachara. 3 coups pour les Nekachara. 4 coups pour les Nekachara. 1 coup pour les Nekachara, les grands champions des champions. 5 étoiles. Deuxième coup pour les Nekachara. Sans oublier Coco Ibra. Commandant Nyama. Après 5-6 chars de combat. Mpenda Kilo. Sans oublier sécurité toujours à la police nationale. Indi. Combat. Indi. Makamebale Pangilinga. Angilinga no sa makamunae. Ngilinga no sa makamunae. Le Guinabash. Dégagement pour les champions. Dégagement. Les champions. Combat. Continuez, combat. Et ça toujours Rohina. Deux chars de combat. Bien les gars champions. Combat wana. Zako ya Rohina, toujours ya Rohina. Indi pour Angelinga ndo Guinabash. Zopama toujours les botou. Les botou et Zopama. Il est comme un bel côté. Dégagement pour le gars champion des champions. Les 5 étoiles, applaudissez. Des chars de combat, les directeurs de technique. Pour être Indi. Les gars champions des champions comme Nini. Guinde Koti. Sans oublier Sabalo, Yamabasende, Anambisi Yamade. L'engagement pour le grand champion des champions. Les 5 étoiles, applaudissez. Applaudissez pour 5 étoiles, les gars champions des champions. Les gars champions des champions. Comme Yamade pour l'Angelinga. Et Indi, Marambe Indi. Sans oublier Rambo 5-6. Notre char de combat n'était Likimbi. Dégagement pour les champions des champions. Les 5 étoiles. 5 étoiles Zoindi, Sakaka Zoindi ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Tata mubimba Tata mubimba 3 4 bakachaka bwe babata mawapi Nzambe na ngai. Obike ngaka nzaka edingwe na mtamaka. Et puis dans la population au sakanate kachirango donc aningisi livulu na nenga au sakanate tata mubimba ngai bolimbisa na bisabino ke ngai fona ke ko bengisa tata mubimba ya dimanche ndabena bengisa na bakachete mais na osala spécial club wana wana na plateau na nga dimanche
Toyo kana bango babata mapona nini balobaka te pona nini. Webi qui bombe à coup de tête quand ndiye muta simbi ataki kisa si bolite na edingwe. Donc non le batterie. Allô. Oui, allô, Yantambe, bonjour. Bonjour, papa Nango Benga, comment allez-vous s'il vous plaît? Bosani Moutoun. Aïe, 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 aïe. Bolimbi Simouké, ce qui n'a pas plateau, boye. Moi, et ça, moi, tinti, donc, le quoi, va combien de côtes à canam dans ma téléphone, il faut m'aider à nini à plateau, et ça va bien, il faut vous rappeler, après ça va bien, Bolimbi si à tout. Allô? Allô? Mbote ya Panango Benga, comment est-ce s'il vous plaît? Papa Picho. Papa Picho na komi nini s'il vous plaît? Na komi na Gombe. Ah, Bana Gombe, le sako na bino. Bonjour, la pays combat. Oui, nous connaissons bien 5 ans combat combat d'été au CP là à côté la biso. Donc wana ya le bine combat bien 5 ans quand débattre combat natika biloba loba. Na ebité. Allô. Allô, bonjour. Bonjour papa Nango Benga, comment allez s'il vous plaît? Kombo nangaye Yandi Mosi. Maître Yandi Mosi. Vous t'avez à la seconde. Ok. Ya solo. Mais non, il a comme mano kalatea. Ochango déjà. Na lingine tana uti kota komba ya 5 étoiles. Na lingine tuna boy invitation au Benki pour la club pour la journée. Na lobi boy heureusement bozola ndangai na bengi bino dimanche prochain. En direct sur Arc-en-Ciel Télévision, na 15h juste monsieur Bandi, mais il faut comment 14h pour enregistrer bino. Au Benki club mobimbo bien mutumoko. Pozo nga moko ne na oya. Ce qui club mobimba na oya c'est parce que na mona ba benemi na nga ba zedele wana. Ngaye. Na oya nga moko. Ngaye. Benemi ba koti na club. Oya nga moko na tingi. O sengi na yamba yo moko. C'est que tu as la boingana yo. Ngala lingi boye. Loko la ba benemi bazali. Na ko inviter benemi na part na bango, na inviter ope na part na yo. OK, merci. Na yo ti onamdi mio eza bongo. OK. Donc tu robena na sima ya émission to so la bien. Natala na yo na ba inviter bana ba oya liboso. OK, merci. Merci beaucoup, ya trop. Oyo auti ko benga na kombo na Yandi Mosi, yepe abundaka betaki mutu à la seconde. Na tete pa fifa la so komba Yandi Mosi après, oyo ko tela biso ba mona ndenge Yandi Mosi abetaka et puis to ko inviter na plateau na biso kalaté na éviter maintenant bana appel moko pona o tela biso komba ya Yandi Mosi ça la bien makasi. Allô? Allô? Mbote ya Panango Benga, comment allez s'il vous plaît? Nangaliema kombo Silva. Stiwa Nangaliema. Na lingiro chele biso na komao ya elephant o utiro loba na Sibolis. Et combien zo bunda mandel lelo? Nazana en direct. Ngana na plateau bango bazana Kasangulu. Na tindi ne muta kendo filmer. Iko eza sibo nani elephant ya Mbujimai. Elephant ya Mbujimai. Ah, solo vraiment na sepeli photo monango. Boza la calme, biso tinda ba tutina suka ba ke déjà kuna ba ke au filmer. Je crois dimanche prochain beaucoup mona ba image. Ça va, merci. Merci beaucoup. Dete pa fala na peut combat ya Yandi Mosi zawana après hôtel la biso na nous la biso bien makasi côté tozali na éviter bolimbi simuke to yamba combat ya Yandi Mosi à vous de papa. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide.
titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka 5-6 le jeune président zala calme yanimos arbitre azo contrôler kozala chochote kutumeza yo eza na mwana arbitre te aboko makasi mpona nzube aboko makasi nzube aza deja wana comment officiel ne pas contre Mabele, préparez-vous ne pas contre Mabele, préparez-vous après ce combat 5e combat de la soirée ne pas contre Mabele, préparez-vous 6e combat de la soirée après ce combat Léopard contre Maître Mabele, préparez-vous le 6e combat de la soirée Djoubé toujours en souffrance abandonne Djoubé le boss pour la thématique à combat Djoubé abandonne oh comme Sili va te gagner maintenant Yanimos gagner papa makasi mpona Yanimos kokoma Yanimos papa olaksiki excellence daro papa kopela Yanimos Djoubé. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka